En tout cas, yaka osambwa, Miriam Mokonzi, wesh. Olingi kosomba muntuka, Sudouane, Benga, Denis Bojoma. Okosomba muntuka, na talu moko ya kitoko. Pe muntuka moko ya kitoko. Na biso tout kobana na bébé na biso nyonso tout boy. Est-ce que moi malamu azali? Di azaki. Donc c'est-à-dire que biso tout obeba. Fosambwa. Ozana kina. Peu importe. Ozala na kin. Tozala na poto. Meko sambwa. Miriam Mokonzi wesh. Ezali asire. Yaka awa. Wesh. Wesh. Mpote bapapa. Bamama bandeko. Mpote. Barando. Na barandonet. Mpote. Batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mpote. Ba jeune garçon. Naba jeune fille. Mpote. Banamike. Naba bébé. Mpote. Ba Sainte Anoirite. Sainte Thérèse. Sainte Ingrid Kabongo. Yango mikoloyo. Na ebite so ekomi na mode. Miriam Mokonzi wesh. Ozoloba kama soki karma. Soki ozolobila karma mpa na ebite. To soki ozoloba kama mvama na ebite. Na ebite soki ozolobila nini? Soki ozolobila likambo eza na Bible. Na bato bazo yambo na yo. Boyeba na Bible. Bakoma. Bakodisaka kombo ya Nzambe. Non. Balobaka kombo ya Nzambe. Pamba te. Sikoyo oye oleki na émission. Na muta yambi yo. Kombo ya Nzambe. Pamba. Yo moko oye na lokuta. Kombo ya Nzambe. Pamba. Avant mutu wana ayamba yo. Yo pe oleka kuna oyebike. Mutu wana azalaka konte Karine Mokonzi. Yo moko oye na Karine Mokonzi. Me oye na kombo ya Nzambe. Pamba. Tala, tosala kaka boya. Ndenge bosalaki émission wana. Banda kotia kombo ya président Fathi Beton. Okomona na biso na bato bazotala yo. Bakoloba, boti kokotsa président, kotanga kombo na ekuna. Bakopekisa. Siko boni kombo ya Nzambe. Bapekisa deja na liloba. Kotanga kombo ya Nzambe pamba te. Bobandi. Tangu pe bobandi. Pona mutu akoyamba yo. Atuna ko ba question. Et sukula image na yo. Donc obima na raison. Ale yo pe Miriam Mokonzi. Obando pe sa réponse. Na makambu nyonso ya lokuta. Ale mutu wana bando zongisa. Po kote kuna ebima. Makambu nyonso o elobama pana yo. Eza lokuta. Donc ye asukulako image. Yo telami na douche. Ma ezako kita bazako nika yo. Na ma ya moto. Na degré oyo lingaki. Mais non. Yo sana image ya salite. O alobaki akokende. Ko enleve Karine Mokonzi. Eza nani? Nani alobaki yango? Na monoko nani? Yo.
nana lobaki yango na monde entier na internet yo Karine Mokonzi sa lobaki ya kwaleve yo Karine Mokonzi sa loba akobetisa yo Karine Mokonzi sa lobaki akotindela yo ba chinois non nani alobaki azana ba cousin na ye ba voyou yo Karine Mokonzi sa lobaki kazan touré na ba voyou bien sûr biso ba voyou peto akuna mais alobate donc mutabanda nanu ba menace na makambo mabe na internet pe na libanda internet eza yo siko makambo nini bakokosela yo yo egali combien po bakoselo makambo yo muto lukaka succès na muto aza na succès yo muto lukaka ozala béni na voie normale epai ya muto aza béni na voie normale donc nalingi naloba boye yo muto luka ozala béni par Karine Mokonzi afula yo kaka te poso fulamaki oyebana kaka te poso yebanaki babenga yo yaya ne star yaya ba star te babengaka yo pe bien sûr okoma yaya ya bazozo yaya ya binemi ya Karine Mokonzi mais nyonso wana evanda yango wana zoloba na yo ofulama oza pe beni sikolingi ba benir yo niveau nini ozwa ngwende eloko lingaki yango wana olingaka ti lelo soki yo lingaka makambo te yo na mura relation ni boza nango mwana grande sœur na yo mwana na yo tika na Congo mwana ya mobali na yo boza na balieni na mura pourquoi oza na relation kitoko na mura pasololaka bien po aza mwana moko gentil Miriam Mokonzi wesh ki wesh na yo salelaka ngo na ndako na yo na 21h bien sûr na koko autoriser pete na kata ndako na yo osalela ngo pendant 24h po bana na yo baza na posa te bazala ba wesh j'espère yango wana salelaka ngo kaka na 21h pe na sofa na yo nombre de okotika na sima tika eza ya yo moko Miriam Mokonzi gaz na gaz alors bandeko aye kolobaki karma ekolanda bato nayebi te karma ngo soki elakisi nini me na meko luka ngo mwa moke karma elakisi neti makambo osalaki okofuta yango banda tobotama elobamaka ti mokolo tokufi toyokaka ngo mpe mabe osali na mokili oyo na se okofuta ngo kaka na se toyoka yango banda mokili ebanda ti tokomi lelo yo moko moto ya liboso bamabe nyonso osalaka yo kaka ofuti combien ofuti combien nayebi okokoloba bon yo soki likambo yeli yo ofuti non parce que na minute oyo eza na batu masumu po basala antuka okomona une semaine atongi mutu te 2 semaines 1 mois atongi mutu te afingi mutu te akanisili mutu mabe te avanda na kwe na ye mokomona kaka bisika alalaki akufi bisika avandaki batuti mire kweli akufi obi azoki aza kosala bilanga na ye bakoti na basoda moko babomi famille na tikali ye moko olingi oloba mutu wana foti okoloba bakoko na ye basala okomema biso na balongue histoire oza yo moko te bato baza ebele balobaka bongo alors kama soki karma pa soki kama mvwama napesi yo mbote oya internet te
oyo penza azalaka na Belgique, azalaka pe en Autriche, na Vienne, je crois. Alors, kamamvwama, oyo kababwakaka, na bapapa wemba, na batu nyonso, nazoloba kamamvwama internet ite. Oyo ya muta solo, mwana bumbu, ubia selemba, mwana poto. Alors, bino, ba oyo, yo, Myriam Mokonzi, wesh. Yonde, c'est possible, ou bien c'est vrai, ozangi kindoki te. Ozako luka succès, ba fuli yo, ba pamboli yo, ba benir yo mwa muke, ngwende okozwa te. Lelo oyoza yaya ya binemia Karine Mokonzi. Yaya ya bazozo. Bandimi yo pe na bato ebele. Yozo loba, balinga kotika kombono te, balinga kolobilo mabe. Banani balinga kotika kombono te. Yomoko, yote. Soki nga papa robo na lamuki, omoni miniature bache photo ya Myriam Mokonzi. Nazo loba pona yo. Oza sir, nga na lamuki liyo. Nga na lamuki liyo, toyo mto lamusinga na basoneri na oya 21h. Ha? Mais non. Yo muto lingi baloba. Olobi mura. Chawa na bamona PayPal. Ngai na eli toujours ngwende. Mura pache. Bocha na PayPal. Myriam wesh. E gogo. Uti mal odindi kom. Yote. Wano vandi. Olobi na ketala papa robo. Liboso kotala nga ponga polelanga. Yo lelaka no mibali nyonso. Naseki pona zana kanda. Alors sikoyo ovandi ozotala bat nyonso balobela yo. Soki balobi te kanda bongo zalaka nango orio banda na 21h wano bani na 19h. Gloire à Dieu tozana ete. Mwana fungoli ba fenêtre. Ndako e respirer. Mon bébé côté bima. Alors, sikoya bani ko tika kombo na ngate, bako lamukila ngai, bako zongisa boye ngai. Karma paza na bango. Ah, kolo. Ngana lobi na nenga bien. Myriam Mokonzi, wesh. Problème nini? Tala. Continue kaka, makambo salaka. Biso tozali awa. O biso tozali awa, tokoloba na ote. Lokola, oningo kosa biso ke wane eswaka yo. Po soki eswaka yo ndenge totanga kombo na yo. En tout cas, de siko na saleli yo 30 émissions. Mais lokola na yebi, epesa kwe lengi. Epesa kayo gu. Na yeka na lobelo oyo. Moko kaka, ça dépend ya dose oyo esengeli na pesa na yo. Nazo contrôler dose oyo kozwango na kolekisa te. Mais yo lingi ba lekisa. Po penza kombone ningana okanga internet. Tangu jela loba kia ovanda iti. Mida aeko loba. Olobi tikana loba. Tala koto wenge. Tala koto Henrietta bandaka ngaki 2022 oyo. Kaka Henrietta na Henrietta. Tika nga pena bima. Na tche PayPal me bazolo bapenza te. Oye obimi. Alors yo mtu ali na sima ya bodio wana. Surtout le kwa na Congo ozali. Ozolo bape Monsieur Panzu omona ye 3 fois. Ah ngai. Aïe. Ah Myriam Mokonzi wesh.
Yo kombo wano lukaki yango kozala nango. Myriam Mokonzi. Tout d'abord, Myriam Wet, tango loba esimbaka te. Batu oya yope, tango ba loba kango, fo ba loba kaka Mokonzi. Ata ba lobi ya Myriam Wesh, fo ba loba ya ba star poto ebake Mokonzi. Yo muto chango tina ba document na koloba te o chate. Ba document oya kolakisa bino ya kala, ou bien zongi sa ko mikolo. Boye ba ngona poto biso awa, vrai kombo ne koko zala, mokoko kene kotsa na l'État, o changer kombo na raison boye, ti ba ko autoriser na mairie, na préfecture, o changer kombo. Eza légal, mais kombo na ya kalesa na ngokaka babomba wana. Mais kombo o ningo koma nango siko ba ochayo. Yango ba tiaka bato ebele o bomonaka. Surtout bato ba travaillera pona bango, to bato balingi ba changer identité. Ezalaka pona bato wana te, mais eza pona mutu nyonso. Kaka nde ko vérifier makambo devant l'État. Alors bandeko kutu bovana bino. Yo Myriam Wesh. Koyana ba théorie na ya pamba wana te. Sala kaka o yo kosala, surtout intilo ya pesa kaka mbongo bimisa mbongo. Ba crédit ba nyongwelekia. Okomi na tango bani ba botolo ndako ya. Kasi ba botolo ngo boyo kanseli. Yo kansani. Tango yo okoma mukolo okufi ndako etikali ya bana. Okansa bongo ya ko banga note mingi bakansa bongo. Ngana zoki na 40 na poto. Na kuta batu baso bandako. Tango na yagisika. Lelo oyo batu bakonya oso mandako. Alors o bazwa liboso sur 100 personnes. Kaka 8 ba apela bandako wana ata bakufa bandako ya bango. 90 bateka même pas ndako. Suite kende tuna bango. Soko kotuna no bato mwendo te kende tuna ya mindele. Pota nga nazoloba no, nazoloba ba Congolais kate. Nazoloba ya mindele. Na ba Congolais bien sûr. À part o asomba ndako no kashi bwa bimisi mbongo papa. Mais oyo ya ndamu. Ndenge bozwaka voiture. Ndenge bozwaka bakita ndako. Ndenge bozwaka na mwana pozo na crédit te mwana te. Banda babota mona voie normale. Na pia bango mbote bisika baza. Alors Myriam Wesh. Osalino ka ridicule. Pano kepa ya Marie-Laure Mwaka te. Obaya okime pona ni okima. Soki oza sanga rankine. Marie-Laure Mwaka afingio. Marie-Laure Mwaka afingio te. Marie-Laure Mwaka avandisa kombo banda kala. Kongo mikili na kati ya poto. Marie-Laure Mwaka asimbaki yango makasi. Ataba yako niatie na Grace Mbisi masimbaki. Ba émission sans tabou. Marie-Laure Mwaka asimbaki. Makasi asimbaki. Alors Marie-Laure Mwaka succès evanda. Kombo evanda. Histoire evanda. Obanoke ne pas na ayamba ko pe bien. Okete pourquoi? Et pour qué? Okete pona nini? Hein? Oponi nani? Ebi kote koma mutango poni. Oponi mutu azali contre Karine Mokonzi. Akoma pe wana soki na ya. Mwaye ko natanga bisika na kombo nde natanga kayate. Po ko koma ngape neti na komo saka na kombo. O basaka na nango te. Eloba le makoma Mokonzi na bakonzi. Ache penza wana la main
hein? Ah, nasukisi wana. Nasukisi wana. Mais nasukisi émission te. Aloke kuna. Ok, laksa ki mosantu. Oko laksa ngona nani? Tekniki oye nango. Po toyoka yo kaka. Toyoka mungongo na yo bemiswe baksama. Ngwende okozwa te. Ngwenda mibale pe okozwa te. Pona ni oleki ata pa mida te. Pas mida. Bona relation bien. Ah, na comprendre. Oninga oleka kuna. Mida zo kima makambo kitoko. Mida chou. Mida ozo kima makambo pozo banga. La Chine epupula yo. Tozo banga. Ndenge na lobaki kombo na yo. Ea kombo mikolo ya. Soko sali bien. Bandole la ngombo po komi déjà na liste ya ba kombo yo. Ba kokole la kana ngombo. Yango yo ki toli nga. Bon, problème ezate. Continuer na toli wana. Mais kobosa na te. Rendez-vous na biso na zongi sango na activa yango. Vous comprenez, non? Na activa yango 3 jours ya bilengi. Donc, au boy ko kende pa ya mida. Parce que, non, bosolo laki, mida boko chayo, parce que, makambo na lobi, alingite. Makosi yo boy. Kende pa imususu, po makambo ko loba, bako ndimangote, bako kansa toyo kanaki. Tala jael nenga pupolio, a pupolio, a lobi biso mto chindaka mura, tango koleka pananga, erobima, o, bato bako confirme penza to tindaka mura. Jael a ebisio, Mida a ebisio bongo. C'est normal. Mida a yebe internet bien. Azali mutoyo, azana professeur naye. Karine Mokonzi, ou atangi sakaye, à distance. Ayibaka, ba livre kuta Karine Mokonzi, professeur, atanga. Donc, Mida, tilelo azwaka éducation pa Karine Mokonzi na nenga osakana te. Yango apesi yo phrase wane qui est juste. Et ça peut logique des choses makambalobi na yo. Yo po monike akosi yo te, eza bongo. Mais asali yango pona bongo te pona. Aboyi yo. Alingi nde amata. Alingi komata oya mati a continuer. Surtout kombo na ye. Bakoma kolela ngombongo. Akomona déjà nazoki ne penza ya na direction ya Karine Mokonzi la baronne. Makambo papa roba lobi. Eza solo. Pondi milanga makambo tu na roba. Mutandima sansanzoto nanga. Yoso ndima. Yoso benganga. Mais mida, oui. La seule unique andima to sansanzoto. Ye. Pe to sala programme. Pe ACP la. Yoso mona mida tanga do sexo boy na libanda internet. Na likambo etali ko sansanzoto. Manuela kitoko kosa. Oh magoda. John babetinga bien. Wana mangungu. Mida modela solo laka. Ezola kisa penza. Ako servir nga bien. Kote kuna na sengi sou merci mida. Osepelia na bakisi. Mida la Taylor elengi. Yo Miriam. Yo pali na bakisa. Na bakisa loko te. Yo moko ke kuna. O karma pa kolanda biso. Karma pa kolanda biso te. Agolanda nde wenge abetana. Estad Kamanyola. Soki nanyo asilisi. Le king fali pupa na le gramo pao. Sima karma pa akei kuna. Karma pa agolanda nde mutute. Oh. Nalobi que na biso tunde toza bezela zela ya jemima. Na biso tout kobana na bébé na biso nyonso tout boy. Est-ce que moi malamu azali? Di azaki. Donc c'est-à-dire que biso tout obeba. Moi malamu azali ka Gloria. Sauf Gloria baby.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.